un pourcentage, Wata n'a payé 50% à réussite. 50%. Abetaki stade na Tamuki, a sali campagne na Tamuki, il a réussi à faire ça la peine 50 000 mais il y a le barreau tourné martyr. Quand l'homme propose, il dit dispose. Digando, il te paye 85%. Il y a réussite. Il fallait 85%. Surtout qu'il y a des organisations, manque de sécurité, manque de professionnalisme côté podium, na chant, manque de performance vocale, na chant, moi tu peux payer 85%. Réussite est à plein. Le bon c'est orgueil. Aboyaki poids. Et ce qui est ce qui attend, c'est que les pays idée. Podium on a changé à gauche, changé à droite, changé à boyaki mon ega koki, on est sur là 85%. Faire ce qu'on va dire dans la plateau, dans l'émission que dans la poste bas songanga. Maman Denise, papa disait que dans mon quoi travailler dans ba port. Papa pour la réussite, non faut faire, il faut ça la nion so et que ça la réussir. Ko chaka l'olendo devant réussite té. Molinga mi oyo mama bonelanga tika kolaliza kanga iwa yo boye. Ah bon linge neni bataringa lobaike ada mission afinga makoleka ba mission tout mais ngana lobike soit sali analyse bien en comprendre que marambo banda quadra mission congolais afinga makoleka ba tout ken pona nombre de vies à cause sacrifier relation na bino mbale pour avoir vu YouTube footage à cause sacrifier yango azana batu msuba like na tongo ba sekini ba carbone a cho ça l'émission afingi. Après, il y a un moment où il y a tout le monde. Mais monsieur l'ambassadeur a payé ça, on va t'en mais qui va monique va vieux Kitty. Maman bête, va comme la difficulté bête va dika. Va comprendre quoi d'accord na bon, on va zongeli comprendre non. OK. Ba ticket va sur yo belara lipa, pour bela sou moi mbate. Ba client ba qui mana table, client sou ba kana. Moi mbeza mantekesation ezate. Yo lo belara lipa. Ba cheki ba onde ba kumba. Le bel ali pendant que quand manté kana mwamba na vanda so ba mo ke so papa maman voisin pour maman voisin ya zoteka lipa ba cha mwamba ba cha mateka oh comment donc ya ba zongeli ani abo inga lelo olobinga mana mabe depse lelo amiranga zonga mais on a zoki pene espace pour guerre à père na Vincent père na pewera alors père donc a comprendre que mal ça là que moi 12 les gars trop tout ça là dessus au wata loba retirade to ina quartier la te père va continuer comme masasi calculer ne bato balobara beti ba masasi mais quoi tu comprends que yena père ne ba mutu monter il y a za blana il y a za intel ba partager même opinion te sauf le ko relé bon yende kaka abotana maman ya blana ou ba bota blana donc dans la poste à savoir faire ya blana OK on t'appelle ça un trône la musique congolaise c'est quadra. Le grand momba waboli me comme si blana li kukuma moye bien kotaka paradiso c'est moi l'obaka vérité il fallait oyebi sanga mais les soucis tonginda côté mais occasion tema na ngai mobanga tobenga motema batongi potezo kaukate ceux qui basalaka droit de style na sasemba ba futelaka droit de style o imiter style à mutu croire que Kofi Olomide Quadra a Gwepa alingaka za na lard koleka même Bob Marley ah bon po chacho et beta marana monde koleka na reggae. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Voilà, Boza, Ebele dans le monde, vous êtes partout dans le monde, au Botalabiso, vraiment c'est Ibrahim, votre humble présentateur de cette émission par rapport à l'actualité. Je pense que Yuri Arena Kalaté avec Kofi Olomide, monsieur l'ambassadeur, a représenté Kalaté à la Yuri Arena. En tout cas, encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. La bandelle est sous par rapport à l'actualité. Je reçois pour vous Blana Mosaka, Blana, moi la maman Nana. À qui déjà j'ai dit bonjour mon maman Nana. Oui, bonjour, on a vu qu'on va bien. Voilà, avant de commencer cette émission, le réalisateur de cette émission, Arnaud, qui est derrière la caméra, la Bossanité, Yaline Mouimba, le premier partenaire de cette émission, Olivier Doumou, la Brazzaville,
l'honorable Gaëtan Kodia, la bosse en a raté plus tôt, l'honorable Rémi AF. En tout cas, vous avez les beaux comprendre, tous à moi chaud, Blana, tu es au surprendre parce qu'il y a aucun rep, mais tu peux faire tout, mais quand tu es au solo, par rapport à l'actualité, ils ont dominé la semaine, Ferrego la Prestaki, et puis quartier latin, la bande la bien. Yuri Arena, disque Karaté, deuxième volume, il y a les gens des Aroya avec force, parce que d'abord le King, après Sarabino, œuvre éthique à la Ranamitou, Nabino. À qui déjà j'ai dit bonjour mon maman Nana. Bonjour Ibrahim de Londres place aux Ali donc kitoko qu'on a dit que maman Méline Zembazada a branché azota la pena blanc na mon manana donc Ibrahim donc azota la maman Méline Zemba tout ce télé ambetolo ilunga kala la cristalline makoso baza branché ba orgazi manatan ba kai kaembe bazana pena ba télé mbabi et to landa dans le pesa matière les gens ont présenté déjà Griffo il y a Zumango penati Telbe risque on a mon ambassadeur nango Telbe risque de botala ngo bana kitoko zongo bana tina se on bana que Telbe risque bot bala tayango so on a posté nango plus de 143 90 649 54 86 ozu bana Telbe risque on a pesi mbote na trésor Lusamba et sikazali trésor Lusamba bambote nae donc plein yango et uta na Italie et ça la maintenant na Serruti wana donc pepele quoi ba question za yo ba réponse za ngai ndeka ba lobaka question za ngai réponse pas na nzambe na ni couleur en pepe nini océan et suka wapi aneka ba faussette tala ba question ba tuna nga voilà tu peux si la grande équipe de Congo Mokili ba salam et bien ba mbote de place baza Sims et Célé aneka ba faussette en tout cas la masse tout tu évoluera na bango au sein de cette entreprise na bandeli susu mona maman nana boy d'abord santé na yo moko et puis santé à monsieur l'ambassadeur Pepele avec force courage et belé banini mais c'est l'ambassadeur a Pepele a préparé suite album légende na concert à You Arena bat base à la pena préparer bena balar na bango ba ke ba yo kapena quadra quoi You Arena niveau boss ça la sport Mikolo yo benda ba puli ba ma bende po pema pena de zonga suspena ndenge zaka na ba âge ba 20 quelque. Est-ce que vous confirmez que Yuri Arena Ezali? C'est Yuri Arena Penali. Ezali. Voilà, tous les bons week-end, dimanche, tous les bons dans Selena, Yomorope, tout le monde a eu pour Prestaki, en tout cas les gens ont bien. Et là, on les a motivés, Blana, mon maman Nana, avec force. Et puis, pour retenir différentes chansons, il y a Kala Oko Philomide, Salaba Evre, en tout cas, la volonté. Ok. La volonté, depuis 7 heures, je bosse. Je bosse maintenant depuis 7 heures, c'est fort. Comment Miracle, il y a un papier vraiment. Oh, Miracle, il y a chanteuse, Mona Changu. Ayembaga, il y a un palais, il y a un apprentissage, c'est moi chant, vous travaillez. Mais collègue, peut-être, il y a un tube, il y a un RDSA, il y a un free prod, il y a un jeune poids, il y a un poids, ça y est, on a peu près pour côté donc Cindy n'a pas lobby. Attends que ça la mère té to la mère té bayembaka na mona kaka s'abonner na page nanga o vena ka posona yemba ngape na sa banze monete na mona ba honorable Cindy Leker na mona banani tout ça bayembaka bon aya parler à travailler na e studio zana na ingénieur ba bosaka na bango banini tout ça voilà bon c'était par rapport à moni ba papier aux mono papier aux mono pour degré répertoire aux en on comprendre papier aux mono net au moni go bébé on prend et kila mama soki apesi ngai ya kolia kamunga ekozala rien un jour soki monganga décidé na mera katie zanga zugali problème ezala te tu comprends à ce moment là non chokoma réseau public il y a légende OK kopema te koningana te mboteza koya na forme ya moto kotala efale ezala peon kosolisa et assujettir à l'impôt sur la fortune trésor public azana chance était yena banque centrale marata ba milliard et fallait banatali bumba bazale belé nakati ya RDC pour économie et progresser nzoto na elata soleil topé juillet d'or et banakate ya angola lina kangela natali bumba kanda potanasia donc tika quadra faut attendre
Rap na okita kita la kita kita tiko kita. Motanzika kwa kute koloko twe. Ata lotoko kwitina ngala ngizaka tene tibolingo ya Nathalie. Bumba. Bangombe na ngomba libota na bangwe koti mbonge. Nathalie na boye kila na komangaye. Somba moto shero me mangaye. Mosala sode me ma papa kota koli. Donc ba plan pena. Voilà maman nana. Eh kozwa papa ba ko biso liboso boye au foutete. Vous comprenez? Au foutete. À toi na Andrés. Okay. Quand ton regard charme mon cœur et mes yeux demandent où l'armée de joie de faire lundi tour sur mes joues face au monté maranga et je rakamura David Mangaya l'amour que mes yeux n'ont pas vu mais que je cultive dans mon cœur n'a plongé mon être ne balabolingo ya David Mangaya oh yeah. Je te dis souka. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là. Yako là là. Voilà, mais tout le monde peut endurance ya Robina et Baksami sous moi maman nana ezanini kaka. Secret ya Double King mais c'est l'ambassadeur to yo équipé bongo apparemment. Robina. Oui, tout le monde yo bagisi dose ya Robina. On se pose des questions. Quartier latin vraiment on dirait ko sa yo te na beta na kibinda nkoi. OK. Na beta na Swede. Kuna to yembaka muke. To binaka ebele. Donc on y danse. Hein? Pour ça blague te na chanteur complet, musicien complet. Je chante, je danse. Te monde Robina ndeo baksi dose. Te monde Robina pena boye. Robina pena ko sa blague pété. Donc na ninge pena Robina ko sa blague te. Sauf na Robina na fo bongama. Ah bon? Na binaka jete. Na yemba ka blague te. Bozela na zo tananga na comprendre banzembo ya quartier latin na banda ko bimisa. Pendant que je suis vieux boss na mère baganga na brazana angunza mala kusosa mambo kilumbo kimbisa wo embake masive tario munongo mokolele kiezengwezeli mokola bana ya nzambe o misanyo so kembo fumu nzambi vyaimba Kembo fumu nzambi nganaimba Kembo fumu nzambi Mère ganga wow Mère ganga via ganga oh non mais tu habite boss nazwa kaka muni sono zozona nga zongo sono zozona nga male mbebe no bo sentir pena kete mwana ayeba ina e. OK. Comprendre? Ayebi ezaka ke batan okuti ba massa bakanga déjà yo pezwa temps. Ponga capacité o panza bango tout. Ezaka nazwa ka temps. Ya nazwa nga temps. Yo na nga presete. Na ya zawanati. Te kasi vina ngati. Aso Ferrari. Vina nga. Kobo ya zawanati. Massa na. Jia. Massa na. Nazali kakaze moko ya lingaka yo Pourquoi lelo okomyotika ngara bajoka l'amour Ma tendresse, ma affection lelo yezui bal perdu Chichichi bola ngara kamana nga kolela lela Poyoza yomo ngara zalali Chichi Tout ça Chichichi bola en tout cas c'est une très belle chanson Oh monsieur Koffi Olomide, monsieur l'ambassadeur Achela biso eza ko continuer toujours au salarage nango mais toujours continuer na mon rambibele mais bato ba reprocher quand même quartier latin lelo promo ils ont vraiment ya kokita est-ce que yo moko muto yo za bon on a quartier latin za bon on a Double King otambola rapé po biso apandisa ngo otambola tout ça pe na bandenge na biso tozo kela banzembo mais yo moko pe muto er moko otambola kozo na ndenge est-ce que boza to boza go kita na toza moi je te jure mambo to sala pondira bon ya mère na grand prêtre nesiko ezaka na kati ya légende bareta le pango na bino toilette comme tes ara propre toilette on na le pango banani kaya biso ezaka na kati ya légende bozo ba raison te ezaka kati na biso omoni bossa na banenga conservera OK obiza album mo droit de veto na départ ya quartier académie obi ka rolinga bana mingi bake changa pe mo choc bossa sala peut-être ka net mo kokanga mo maboko muke droit de veto mais droit de veto wana banzembo wana droit de veto tikala lelo OK webi obina droit de veto banzembo danger banzembo wana tikala ti lelo si je savais Sarah
menalingaki kutu te nabotama nzokaro kendeke promenade na bazino misusu nga na nsima wana zingami na kati ya bareception motema mopeli moto efeli ye na mosikara oyo azali likombe mawa na ye ono ozo comprendre oyoka ba lideps olega arraché halideps na kolela lela lokola bano oyo babotamaka na bakakushe mawe ezalaka oyoka ani oboyinga lelo olobinga mwana mabe depse lelo amiranga azonga ebeta nabisoki bilo mosu pesa temps na temps pesa temps na temps journée mo bovandaka quoi de bandana oka boye boyoki on va plus comprendre yango nde comme yango vide vous comprenez quoi trabeta banzembo tikala tu un peu moins précis par rapport à Marambo Tosolalo parce que on attend mingité ou se déplacer pour la répétition mais les lots toujours comprendre était latino moubete l'émission na Camp David est-ce qu'il y a aussi d'autres productions pour préparer la production c'est surtout les bandes des belé la production c'est na États-Unis ezali na Océanie pardon c'est na ba States ezali ba Océanie binoga ya c'est possible quoi trabano même orchestre abanda ko même orchestre depuis 1990 te po mikolo ekomiga mingi fashion non omoni mutamaela sukarate a mundele ngasa manger na mambo ba visa esprit maman li quoi de na créer bato baza kuna déjà po ba latino ba kima kuna pe baze belé ba tikala baze belé ba ko beta pe kaka ya ko kata ba cop mete po ba pimele visa ya ki data msu 50,000 à mutu 100,000 à mutu faut continuer ka ko be faire mo banga za sous des sections na bande ko msu bazo tikala ki maestro Fabregas tikala te ka banga po bato banda tikala depuis longtemps et puis kalaminga ateme mai bande ko pe ba confrère msu ba tikala ki na bato banda ko tikala lelo te na quoi te ka banga donc bato banda tikala depuis kala na prendre. Voilà, ils ont un problème. Naïbi si bien toi précis parce que blana mon maman nana en salle mon déplacement mais blana mon maman nana est-ce que yo sepela lelo place yo vandi ça dit papa na nous na rata parler au sepela ba finga papa obe oui question na ngade ba finga papa ndé ko finga papa ndé comme ça libando ko sepela collègue na nga afinga papa o azana yo na kata parler ça dit patron na yo pour patron na lelo double king monsieur l'ambassadeur le roi papa na yo parce que lelo muto aussi porter ba maramune belé après ça yo car achako à l'aise ça clair ngolo bana na ina lobake o sepela ba depuis la nuit de temps na musique congolaise o sepela ba confirme so batari nga lobaike ada mission afinga makoleka ba mission tout mais nga na lobike so asali analyse bien en comprendre que marambo banda quadra mission congolais afinga makoleka ba tout kasi on a lobby on peut na zongi par là banda ngo lelo te o sepela ba finga quadra koramane pa bande ko nga ba confirme biso to respectera double king mais bande ko musu se comprendre na itilaire era bande ko moba mutu moni conscience ya mutu eza 7 millions plus forte que les candidats care OK moni conscience ya mutu ato bom ata itilaire ando boma bato era ndo tikala yemo kendo ipseke muteme ipseke sali faux na mutu afinga ka kwa era zongaka conscience de moi ipseke sali faux na mo fingi mo sepela na mafinga te donc mutako sepela ba finga zati ko finga déjà ko finga pourquoi tout le monde est dans ce ken piana taquiner monsieur l'ambassadeur lobby na producteur na bino Laurent Sokoko non omoni moi je parle de moi je finger plus d'insultes moi besoin insulter parce que moi j'ai de preuves je vais balancer cet élément là na lobby omoni ba problème moi na rolo bano ils ont dépend na éducation ya bato ngabla na mutana émission obla na finga mutu munene makolomikie azati que va changer comme on dirait nga so na bandi ko décrire yo préféré na fingo que na décrire yo nga so na bandi ko décrire yo ba qualité négative na yo o sepela kutu na fingo que na lo babongo. OK donc moni façon ya ko critiquer ze belé positif ou négatif moni ko yana benjir na télé to na bana ba koli ba simba ba chombo avant ni ba moni papa na zo finga mte bembe na yo tout fina yo même na ben sanité na niveau na nga na sala mte. OK mais na ko sur la musique na yo na ko sur la qualité na yo ah so ba fini ken pe na sala émission bien te na bano asala ra bien a maîtriser polémique na ya bien ou bien mais sauf ba dérapage ndé za moi trop ken azaka na nerf mo ken na masa na nga bo mwana ba dérapage ezaka ken pour un nombre de vies
à cause sacrifier relation na bino mbale kwa zwaka vu YouTube footage à cause sacrifier yango azana ba tumsu bala kini na tongo ba sekini ba carbone a cho ça l'émission fingi après c'est que ya bo mamoto ya tolu kwa makambo mais monsieur l'ambassadeur a piqué ça ba batanga moi clique na bango ba moi clique ya bato bande au sapena ba analyse batanga te ba meki ba moni ke ba vieux kiti ba mo beta ba comme na difficulté beta ba dika ba comprendre quoi d'accord na bon yango ba zongeli comprendre na OK ba tikelo ba siko yo bela ra lipa ko bela su mwamba te ba client ba okima na table ba client so ba yana mwamba za mantekezation ezate yo lo bela ra lipa ba cheki ba onde ba kumba le bela lipa na otikanga manteka na mwamba na vanda so ba moke somba pa maman voisin pour maman voisin yazo teka lipa ba cha mwamba ba cha manteka oh comment donc ya ba zongeli c'est ça bazongeli voilà ya ba zongeli je pense que bino bandeko bo continuer à sala musala bien bino be bandeko bo tenga mape mo muke ko finga ka monsieur l'ambassadeur R2 bo meka pe ko zonga na mwanzela po bo zonga ko lobela D'abord, monsieur l'ambassadeur, sinon, au bando salaire ba nombre de vies on a, et que ça ça ba nombre, et puis non mo bobine comme ça. Donc bobongi ça et ça là bien. Les autres moni plus aux capter banzembo est-ce que l'album deuxième volume Blana Moussaka a repris sa biso ba couleur ba kata deuxième volume. Ba yo kapena ba focal et ali. Prisonnière on a eu cause l'enterrer na prison après la mort na yo amaral cadavre na yo ebengama prisonnière pour l'éternité Fanyasta Ado Youé Ibrahim Boyoka ba le grand momba wa boling ma comme si blana li kukuma moye bien kotaka paradiso c'est pas le baka vérité il fallait oyebi sanga mais les soucis tonginda côté mais occasion tema na ngai mobanga tobenga motema batongi pote zoka ukate c'est présent, c'est à ma mari. Mon mari va à Londres. Et c'est présent, ça Sandra Kazadi. Et l'onga kalala. Kolwezi. Voilà, merci. En tout cas, vous êtes belé, mais blana mon maman na yeb sabiso. Y a-t-il différence? Na ndenge vous allez travailler de l'autre côté, na ndenge vous allez na quartier la terre. De l'autre côté c'est belé ça les caméras. Ndenge les gars ba maison mère, ndenge les gars na pas ba maison mère na zo ki pene espace te pour guerre à père na Vincent père na ngape wera. Ah père donc accompagner qui ont mal. Ça là que moi 12 les gars trop tout ça na so o wata lo ba retirade. To na quartier la terre père va continuer comme ça si calculer ne bato ba lo ba beti ba masasi mais quoi tu comprends que yena père ne ba mutu monti yaza blana yaza intel ba partager même opinion te sauf le ko relé bon yende kaka abotana maman ya blana ou abota blana donc dans la poste à savoir faire ya blana wala OK on t'appelle ça un trône na musique congolaise c'est quadra OK oui puis na pesio tchétché apesio ba voyage le on a ba contraire ba forme ba tel risque c'est quoi je comprends na simana ye quadra na maboko maboko na mibale apo na ba Didiston na ba nani ba masa na ba Saint James ba masa na ba Del Pirlo mais maboko est invisible chez ezali pe ba Kofifil na ba Kofiette ba Cristali Makoso ba Christelle sika bazali ba Sandra Kazadi ba Biro Valwana ba pe ba maboko na o ezo mona na te oso David Mangaya Kabeli yo yeba ko zona sima ya quoi donc quadra m'tape sur indirectement ozo zona ombre ya quadra ozo comprendre donc asuna kena na maboko wana invisible wana na beta na ngaba mbata na ngai na yemba kitoko ba sepela na ngana lo ba kitoko pona lia na vivre na survivre mais pourquoi ba te belé ba lingara patron na hoté na musique surtout bande ko na bana oya bi abota na ba masana ye pourquoi ba linga plus mutu na ne oyo mutu oyimba déjà baninga boyebisa ninga nayeba maloba nini oyo bakopesaka mwasi oyebisa yeke olingi ye akoluta ndenge mata nanu alinga teo na mokili ya nzambe hawa ai na mokili ya alabo
Poye à comprendre que okomaka somalien sans qui azalité yokomaka comme il est là et mokorandako pinzoli ya motema mesope ekomonaka te onte ya molimo ekomaka lamu moke moke boye mwana moto akei kaka pona bolingo ya moto linga na ne oyo deja mutayembaka boye molingami oyo mama bonelanga tika kolelizaka ngai wayo boye bolinge neni mpona bapoko bango baoyemba ndeni loyenge mais déjà na aijo ayemba déjà diva bien-aimé laisse-moi t'aimer yoka nzembo na ngai ya bolingo kolula eleki ekoine ekoma lisuma nsoni ya moto soki baliaka bileye nakoma kanibal nzambe alimbisa ngai nalia oya yo mpo yo na ngai tokoma suni moko bango sikoyo na epoko baoyemba ndeni godira zoke mona bwaka bato sikoyo deja na ne oyo atimbelaki yango esa bango chacho kotikala kaka chacho tosuka wapi yawe papa yawe omotokela azadio kombo na ngai amanda richesse motoba pwasi nalingi yo eza jeyalipa te zala mpene na ngai mosika te Bernadette baolanda plus Tchatcho. Ceux qui s'assèment à droit de style de la musique, mais Kofi Olomide Angazala l'homme le plus riche que le Michael Jackson. Pour pop musique à Michael Jackson. Ceux qui s'assèment à droit de style, ça s'assèment à droit de style, ou imiter style à Moutou. Croire que Kofi Olomide Quadra à Gwepa, Alingazana l'art que le même Bob Marley. Ah bon? Po, Tchatcho, et Beta Marana monde que le Ghana reggae. Ok. Simple à comprendre, mais c'est pas compliqué. J'ai dit non, musique à Kofi. Moi je vérifie, papa, toi tu vérifies, maman. Moi je vérifie, maman, toi tu vérifies, maman. Kofi. Ils n'ont pas cru en moi, toi ma belle, toi t'étais là. Ils m'ont tourné les dos, toi tu m'as donné ton cœur. Je suis un gosse de la misère, avec toi la misère est si belle. J'ai des tailles de kilos pour qu'on perde du poids. Marre de ce train de vie, moi je rêve de vivre une famille. Tu ne rêves pas de balmain, ni d'un dos sac à main. Tu mérites plus que motema. Oza mama yabana. Je te love ti naliwa bébé na ceux qui m'a foutu à droit de style quadrangaza na la danger. Ok. Yamko sakanate na kokufa po na Jean-François Ndenge talanga na pasi ya bolingo talanga na bole ya lamulu talanga na komi pene yaliwa na kufa pamba nyoso ndenge zomela quadra. Vous comprenez? Que ça a blague de jalousie parce que beaucoup de gens qui ont la vérité ont découvert trésor la musique Tchatcho. Où il y a Pesawana. Pour tout batika ba rythme bando betakala. Ba comment na Tchatcho. Ben am soku tu Marie Paul. Tu ba ki pena angana kama ko bella ka Oka mandate. Oh Amanda di chese venga na maie Memene ya nasuka avadaye 2 albums à Beta Tchatcho. Zotonanga mobi mbapasi cigarette. Zotonanga mobi mbapasi pasi ya mwana mwasi ya matadi mino mpembelo kola nzelu atikaki ba pourquoi luleo dikano mwana kini papa ayaki Tchatcho. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Ok. Vous avez raison. Taboulay, Luambope, Asalaka Boye. Tchatcho na musique à l'année sur mon côté, Balukara mon côté. Voilà, je suis toujours avec mon maman Nana, autrement dit Blana, c'est dit Soyo Uzanaye.
ça dit Moutou est vraiment trop serré. Il a été le roi mission Moussou et mis capacité à solo là donc avec lui tout ça tardement gravement bas de l'école. Il y a l'Inmouimba depuis Paris, l'honorable Gaëtan Kodia Bota la vraiment. Honorable Gaëtan Kodia depuis Brazzaville, Bota la vraiment émission à Guinée. Je pense que vous avez décidé tout dit au bête moi des questions pour tout tranquille au Guinée qui n'a pas surtout tout quand nous moi trop au moins d'abord martyr bandero ba uti au bête la bicho à Mikolo na obandana héritier Watanabe la vie ndeko na yo frère na yo évoluer na épée ensemble na même orchestre. Et puis, on a un peu sous Chétan, on peut évoluer toujours au même groupe. Si on a lié au martyr, on a la biche moi. Comparaison. Dans la famille, tu as dit que la maman tu as toi ban Kofi Olomide. La différence, c'est que pourcentage, tu as PC 50% réussite. 50%. À Betagi, stade na Tamuki, à Sali campagne na Tamuki, il a réussi à faire ça la peine 50 000 personnes. Il y a le baron tourné martyr. Quand l'homme propose, il dit dispose. Mon tuto a dit à la guerre na boule pour la même Ukraine qui est Russie, à une boule États-Unis, Europe, tu as pour gagner. Russie, mais réalité côté na terrain chaos sur chaos. Poutine a bêti bango toro. Mais tu as qui peut poids. Tu as qui peut réaliser. N'importe mission. N'importe mission. On a tendance émission absolue Simba. Tu te rappelles le pile est compliqué, caméra compliqué. L'homme propose, il dispose à PC 50%. Les gens na diplôme d'état tu fouté. Bacho fufu. Mais ils ont la tête mana ndenge ma parents balingue like bike so 50% on a vu que sont les parents sous ma calé on a rebisoté faut refaire. Balobi au échoué mosa nini pour réussir mais 50 yango siko papa msolo ba délibérer bango on peut en faire comprendre motamaele na examen d'état pas échoué ma poma mbatu na examen d'état ma mto ko na classe T ba retourner pas information lobby on a no bani kasi wata beteki ma apupula ki ba délibérer ki apupula ki tento ba délibérer ki mais yemo ka lobby ke na pupoli mabele ba betinga mais na robeta ngo lisusu to zela betango lisusu OK mais so to cheneti Dikandona Bataring. Dikandona Bataring, ça dit fali ferré. Tu sais bango. Dikando, tu peux 85%. Il y a réussite. Fali 85%. Tu sais des organisations, manque de sécurité, manque de professionnalisme côté podium, na chant, manque de performance vocale, na chant. Moi, tu peux 85%. Réussite est à plein. Tu dis ça qui me t'a robo en route. Mais babilo on a ndé aux taquer plus la tali sauté muta tambula kana échec nae ndonga botambula dane loko eboma o ebité sula ka kufaka estomé bebara ba foué comme bota mai pona alcool en côte à chaque jour vous comprenez muto pa liaka ba fufa minene aliaka fufa minene tam sous constipation comme te barré vous comprenez muta bombe tam sous maladie ya zolo mte eboma ito ya mutu muta kufu donc muta tambula dane loko eboma vous comprenez yepé atambula ne loko ebomé za ya orgueil. OK. Nana pondu na loso nanga na olia na otonda nana posa pilipili na Thomson te nana posa pa maïté mère adamé ba moni somé comme chauffer mai ezaki important pilipili pe ezaki monsieur porter ba sama nuance donc ba mbolongo pe na ndenga système batali lo babo ya musuni me basala ka musuni na fa na français ke musuni na ba vie na bango ezaki important on comprend de ngolo banini aboyaki poids et ce qui est ce qui a dans ce moment il peut idée pour dire mana chango na gauche chango na droite chango na ya boya mona ga koki yango suki là 85% faire ce qu'on va dire na plateau na émission que na posa ba songanga maman Denise papa Tisekedi yango ba quatre ba na ba port papa pour na réussite non faut ça la nyonso et ko ça la que réussir ko chaka l'olendo devant réussite té vous comprenez Moïse a comment dans suka amoni pe na terre promise ma betara kan deux fois ça nini ala la rencontre na bato amona terre promise té. Vous comprenez? Il faut que ça faire ego la nzamba boya kaza ba sponsor parce que nzamba loba ke fona la tsamone na ngana nzoto ya faire. Fona la sabino ke nzoto na ina za. Ya c'est combien de pourcents? Non, faire 93. Pardon? 93. Ah, manqué à 7%. 93 de nini battering fali pour pas vino battering. Asali 85% ça 93%. Battering faire comme on a mbuka. Ah battering dikando. Bien ni dikando beta 85% de nini battering beta 93 de nini. Ngai na pekisa mutu ami mona da nzambe.
Pour ce qu'on m'a mis mon ensemble, c'est que vous avez vivre. Dieu auto sambelaka. Mon Dieu auto sambelaka. Qualité n'est mon collègue qui qualité n'est pas bezarani. Jalousie. Dieu aza jaloux. Alinga mutu muso ami mona te kazaye. Pour ce qu'on m'a quoi yo au senga aide bato no mo to coca. OK. Vous comprenez? Parce que ce qu'on ça to coca. Nzamba olongoloka pourcentage moko créé chèque. On a vu que aza azui na examen d'état 85%. C'est ça da pourcentage ebela ko appelle lauréat école na bango. Mais lauréat ya ki sasa pe à Congo. Premier solo monani. C'est batterie nge fait école. Abesi 93 chant. Utsanga ina ya wana mokili nazala kana motema pembe. Est-ce que vient la bango? Yeah, mama nga mwana ngaya wa mwana na yo mawa. Mais pourquoi comment nangala ngwisa kata bato merakate menda. Vous comprenez? Et pourquoi comment nangeko masukali koleka masanga makoko. Oh. Apesi chamana. Angana koma kobela kao, angana koma kokondo, angana koma kobela kao. Apetina Marie-Paul. Immortaliser quand même background on est sali quand même bien. Mais 7% na 7% te po n'importe quoi yazo vivre qui binda ko ipe ça va succès abete qui bindate. Ya on a longoli moi. C'est toi là pour l'avenir après ça va succès. Abete l'avenir raté. Rombo tunani pas ça makambo. Comme chez noble. Abete ba on a longoli moi c'est toi là. Mais 93 c'est bon. Est-ce que Double King c'est bon apprécier apprécier te na bana na enyo na bana ba bete parce que wana baza bana na te avina est-ce qu'on a bien monté au banda stade betami notre solonné mambastade mais na ebike aza fier na bana na enyo so ba beti stade mais na kata bana les premiers solondé à monani les premiers libéla raté oh chose na premier trimestre ngapena ko ma deuxième trimestre c'est surtout banal parce que yo osenga na bandeko bazoya ko luka ko bete sous stade de martyrs ba ko se comporter ndengeni est-ce qu'il faut chamo orgueil est-ce que il faut l'accélération moi ba comment une formule la réussite parce que tout le monde ndeko na yo frère na yo héritier zo bandela sous martyrs na bien formule la réussite et puis formule la réussite l'idée la coste pas zoya formule la réussite ko ça na moi j'étais Amoni wata bato ba combattant martyr na ekoleka kiri ya bato basala promotion ya stade ya Dikando baate mais Asaïd ko ça na bango na bishi trop de kozala ouvert ozope chuki bato ba combattant wata za bato ya bengaka bato basela Dikando promo po bato basela Dikando promo basela la te bato basela promotion po basala bato na ye baya conférence de presse à wata bakota makamba wata ba benda ba énergie bakenda nango. OK. Je comprends. Pour l'énergie, nous sommes partagés. Car il faut brancher courant, il faut ça. Non. L'énergie, nous sommes rendus sur la peine de énergie par rapport à G. La question de la négativité. Pour ça, nous sommes les projets vie, non. Nous sommes maintenus la qui cause sur la toilette. Alors, le projet, non, les boulots à toi là. Je comprends. Je comprends. Abomé le peut faire. Il y a un abomé l'héritier cop, il y a Martin Naïba. Ballon là 50% là. Pour batterie, il y a comprenant qui vient d'absolu. Batterie, il y a comprenant qui n'est. Musique ending. BT, toro. Cha. Ciao. Assumer les rapports, pas musique ending. Kao. Il a utilisé les musique ending. Et Simbi, Wata, à rappelle la musique, n'habite qu'il y ait forcément le musique. Attends la stratégie, ni en bête la musique. Est-ce qu'il y a tant autre ticali, est-ce qu'il y a assure, aux assire quand même bino ça là tout ça la moi analyse. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des choses estimées été aïe pourquoi j'ai décision là. Ma réunir à ma cambo. Soli ngola mba fufu zo ani nani. Aux en a pour ça moto. Nous étions fous. Aux en a pour ça nini. Maman il peut moi poto on est ça. Poto aux en a pour ça c'est moule. C'est moule voilà. Vous comprenez? Vous appelez pour ça roba au balola. Mais quel baso baxi mungo faut faire ça nini? Et quand si bato basela wata promotion bata Dikando ba yana mungwa na badi yango badi sara nini? Et ba touro ya chasu mungwa te. Alors là ba badi quoi. Beaucoup de courage, beaucoup de chance dans la team Wata Mobimba. L'idée Lacoste, on a évolutionné. Est-ce que c'est bon? C'est pas qui surtout à Imagine monnaie voilà. Oya, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au cœur.
j'ai mal. Zambela kesanga bolingo nangande na nié. C'est nzoto bandende kosila ngarazo ye batina te. Maladi zangate na nzoto kasi nazali kaka kokondo. Mileina koliaka bizali biso pamba. Je vois nangwele akae yaka o konsolenga kosanonga mena yebi vérité na tsekali mikuwa santé na nzoto esilinga ipoba caprice leki kosala bwete moninga izaka da costa aimbe trop aimba bien. Mais est-ce que c'est bon à bien obéter un peu biso stade Calater aza mobali abeta be mama nzoto abeti municipal plein ameka pe nzoto mais pour nga na conseil abeta be stade o bino abeta municipal o ya masina azobeta mais veloto melika martina gaere au problème te veloto melika martina gaere problème te de la costa kitambo ya jeter mais na pesa ka courage aza mobali a réunir makambo esimba Mini Abraham achela ki ndeko na yo bozaki na ye pale moko po bino botika na palette achela ki libaya onde Mini Abraham na ebite za nini donné to vandi bwenga to mo sola maram na ye moyebi quand même ye ya fa futanga la ya fa futanga la ye fa futala afutola blana ande sola maram na ye te futo benga na na privé to solo la singa ke banda ko sola maram na nga ani masa imba bien imba bien imba photo bi oui bien mais on se comprend comment on le compte la bague on compte la bague c'est mal trompé ça mindina mon kolango malere anti zulu nene malere voilà de malako imba bien maintenant bi a concentrer carrière na voilà toi kanisaka ke Vasco Mourada leki poulet yango yo rouge fakanisa pesanga di Maria leki Fieri nanga komambe ya mbeya fakanisa ke DJ Zombia leki vous comprenez fando kanisa fabeta tanzembo moko ya succès Timira Queen na le kai voilà Mira Queen o azali bongo produit ya Blana tout habité ce que on le gana ndenge vraiment en tout cas ndeko botali biso vraiment là satisfait parce que tu as eu la réponse tu es pas mon maman nana biso to binga mon maman nana pour Double King déjà pesa marambu donc voilà un mot de la fin par rapport à cette émission et puis bah tout batali euro banabangoni un mot de la fin pesa biso na nous programme il y a quartier latin je te vois ajouter car tel besoin dans l'article belé na on pesa programme quartier latin na pepele tel besoin dans l'article belé tous ça sur la location ndoule oui bien non on a bien fête matanga tonini ndule pene bela DJ Yannick Mengazawana abete la ndule ba artiste studio pesa la kana studio seza na za na makambo ebele ndeko na ngai ya clip mambu tu pe ba sala pe et déjà Double King te ko felo mide oh yem ta sombela ngamba blog studio na no senga micro pesa nga 400 avant kuna ko ta quartier là oh dérange ya yebi ke ngana li moni ngapi na quadra ayebi ngana linga ye nga na linga ke moi mutu alinga mutu au supporter na ba caprice voilà ba caprice na ya au supporter nga bina quadra ba famille na ye bana na ye ba yebi nga na linga kapenza ye dona se retrouver pena na saka pembeni na sepelaka lever la fille Sandra Kaza de bige yo nga pena na sepela so pena na parmi ba sepela na histoire quartier te ka telema pembeni na quadra na saka na preuve na yemba album na yemba te oya ko sala ka vidéo na telema pembeni na quoi quadra bénéfice tout yango na sa su nini oui combien ba na Lesotho na Mali na Togo ba luka ba telema tana yebu na zo chance oh chance te ngolu te yangona ngapna na linga ye il déranger te bige blana azara na bana ba jeune frère na ye a chaka poa ba ta ba décaler tout ça na ko cho découvrir pe Mira Queen ba o cha pe poa ça la chanson na cadeau ba produire pe biminze mona ye ba partenaire ne ba che poa ngana latino ya kana ti vers qui ça na OK jazz mais abiebe ça ba tout c'est ça ma vision moi ba genre wana na ya kapena pas quoi dans la senga boss ya mboka yo le besoin patron de tous les musiciens congolais moko sko ya ba pauvre ba musiciens congolais alors na posa aider pe ba ndekone ba pauvre sko yo boss ya mboka oko seleni oh mais ça la défi pour ça na bina psa studio studio premier terre bo pc 400 bo pc micro bo pc bobo après ça c'est bon quartier latin c'est bon ba tenio yo ba Jeep Prado zali wana ba moto bana poto mais ba mongolo moi jaloux trop bana poto mais ba oya boité est-ce ba oya bo mono na habite ba oya bo ata ba fena nga wenge ba sala clip à Pentagone ba beta boité ba beta ya bien ba latango kitoko mezala ordinaire osko tala ko tsara ba veno na wenge na marambo te ya zoomé oli ko zoomer ngate na sala on comprend
Voilà, maman. Voilà, c'était là. Voilà, Blana, mon maman, nana. Mot de la fin par rapport à cette émission, et puis le programme, il y a quartier. C'était big et quartier latin, bah voyage des belé. Bah voyage des belé Australie, États-Unis, Afrique, Europe. En tout cas, bah voyage des belé. Sur le sur ville, monsieur na sama, et quartier latin comme ça, nini, et kokende. Bah voyage des belé, bah y a tout bossé qu'à dire. Tout l'enda cop na biso yango. Cowboy cop na biso yango. Eric 4 sim cop na biso yango. Venanga so Ferrari cop na biso yango. Flash venanga cop na so masalanga Volcan Tigana Master balika ebumbonda ba Olivier na mbonda ba Vervac Sente ba Joel Sente cop na biso ya batela cop le ko pesa ko mbongo chango soin ya ko kanga na kire. Voilà, merci, c'était là Blana mon maman nana oh tozo qui était dans l'émission na biso. Il fallait le bas après ça biso ba analyse na analyse par rapport à tout ce qui s'est passé la semaine dernière et puis moi je pense que bozala qui est belle ya ko tala émission en tout cas si on a vendu sabato ba pesa rappel biso ba force pour tout évoluer ensemble na bino bomo na rapson bomo na rabiso boye. Le premier partenaire de cette émission, il y a Aline Mouima Banda qui soutenir depuis Nabanda Marambo jusqu'aujourd'hui. Elle continue toujours à nous soutenir. Et puis Arnaud, le réalisateur de cette émission, la bosse en a raté. L'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayayos, grand frère propre Olivier Doumou, c'est-à-dire Braza Irben Torozalana, les sous pour le compte de Braza Irben Torozalana, le 8 juillet, Torozalana, sous bon na Braza, après Kakakolwezi. Na ilunga kala la tosara mo des jours na Kolwezi vite fait Braza poto que ndego assister na Braza urbaine Gali Gervais a invité bandego belé baza ona ozala en tout cas vraiment boza et belé bo continuer toujours ko chaper biso poids na bo sanité Naomi Kam Saint Santumba boza et belé sans oublier bandego msusu na bo sanité Jika yo zalara toujours na motema kaza Jika yo yebi donc na habité ndeko na biso pe mikolo to sipe moi temps vous allez pas les mikolo Arnaud ndeko na biso to évoluer moi chaque soir ndeko na biso couloir wana na avenue wana moule miche matalana donc mutabomba biso mikolo yo wana en tout cas na bosani yo te mille miche donc ya yango on est commis en tout cas boza ebele Tatiana Bitono ya biso moko depuis Paris docteur Jackson Lubanga Emmanuel Lubanga, en tout cas Chacha Lubanga lisusu na bossa na rabinote bande on a biso pe à Maroc au botal na biso au beau comme un peu moins trop na ligne rabino toujours il y a trop. Un grand merci à toute l'équipe na bande lisusu Sims et Céline Kaba Fossette. Je vous aime tous, d'ici là portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.